Déjà, tu as vu les aventures de Peniel. Tu as bien une aventure, vous avez été dans ma baie. Parce que comme le quoi histoire, il y a un épisode, épisode qui a liboso. Sur Instagram, ne pas un clip. C'est pas comme il y a un colo et tout comprendre pété. C'est comme une chanteuse et tout comprendre. Il y a un monde avec les aventures de Peniel. Page nae, Peniel a récupéré en haut. Ta, il est pas lagué pasteur. On est deuxième aventure, mais troisième. Pour le cas aventure, moi épisode. Le frère Mike Kalamba nenga zawana. Abosana te aza mosali ya Nzambe. Ba guerre wane banek entre frère Mike Kalambay na Peniel. Na ebe ke bitumba banzoko matisi ndem te yoka passe. Bitumba ba parents. Ce sont les enfants qui vont souffrir. Mais na minute au boy réputation mutu do finga makase zanan. Et ça le frère Mike Kalambay. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Peniel a une servante te. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de loi sur le Bisso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Déjà, bonjour, bonsoir. Ça dépend d'un héros brutal à Bisso. Donc, j'aime bien Naza a encore une fois pour le compte analyse de Bolingato solo la cap. Sur ma sujet, actualité, Zanayaka. Pour éclaircir, pour expliquer selon Ndengenga Nazo raisonner ma kamango. Alors, Lelo, Naza ba point et belé vont monter. Je vais épingler d'abord par rapport à 4 ans, il y a ben un membre, donc ça s'est fait. Ah, on a Kinshasa, donc tu réalises moi quelque chose. Et puis, bon, on a une image Ndengen Kolekana. Et aussi, à part ce dossier, il y a le frère Mike Kalambay, na maman la biso Peniel, donc ezoko maboué pourquoi, c'est quoi ça? Et puis na bazozo makolo kilo bato bavan la rakufinga kaine mokondi ba ba le côté et puis na kosu qui ça na kende par rapport il y a nzembo oyo ya innocent balou mais à sali ça fait débat ezo comme si pena ya mbwakela na ebite so que ça solo voilà on va essayer un peu de parler na tutu bota la biso donc to sola ba commentaire na ba appel na ba message na ça la ka vraiment plaisir na pesi merci mingi na gisola das ma caméra merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas ba bi boss aka moka et aussi merci beaucoup à Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse et aussi merci à Marie Vetembi à la japonaise Mamida depuis l'Anvers ba courage ebele na ki couronner zone sous l'Anvers Nzamba batela batuna epo et comme okende vraiment malamuté. Alors merci aussi à maman Belgique que Léa il y a 2 merci pour notre soutien na yo maman donc na bolingo laksanga merci beaucoup maman et aussi na maman Solange depuis Londres maman Solange pour tout et aussi merci na maman Belgique 4 dans la maman Belgique 2 dans maman Belgique 4 maman nanga quoi et merci na maman Liliana donc tout bolingara Jemima Ibele allez-y faire un tour dans le bakaka na boutique Orlène donc Orlène de babilo que belé bello non la taka et où tu dans la boutique Orlène kuna na matete donc on a tomba
numéro 11F. Donc allez-y faire un tour là-bas, beaucoup c'est là. N'a pas rivage tout, bah j'ai de douche maramutu, beaucoup ça là vraiment déçuté. Voilà donc sans plus tarder, Nagna Solana Bino, je n'oublie pas aussi de dire merci beaucoup à Willy Mavit les coffres forts. Jamais la Kobo sur ba conseil na yo. Papa la biso sont feli mon papa depuis les États-Unis sont feli. Bah gros bisous. Vous avez belé listing d'Akamulaï. Donc de temps en temps la bande lukana côte ça va pas tu soje mobo ça na biso. Bah lobby comité clé depuis Hollande, comité clé depuis Hollande na santé qui force na yo. Les 1er août, na 12h juste, non. Et ça, là, bien. Comité clé, donc comité clé, depuis Hollande, bah, gros bisous na yo. Là-bas, tout le monde a jamais maïbélé. Bon, les mbabs, tout le monde a banga, parce que d'accord, façon d'habitude, qu'on remercie, bah, tout dans la haute, qu'on peut s'attendre, tout le monde a la famille naïe, a la banane, a la bande naïe, mais, à aucun niveau, attendez quelque chose. Non, dans le qu'on peut s'attendre, ce que ça merci, Net FM, François Mambi depuis Paris. Bah bon séjour depuis quelque part, place aux Ali. Faut na remercier Kabango. Dani Mouyeng, l'homme du milieu. Na Paris, wana. À mon grand frère, mon yaya, Dadi Mabi, mon na Paris. Papa, la merveille, ma bibi, exaucé ma bibi. Yassou Kandi na Bossani. Exaucer ma bibi, merveille ma bibi, donc papa na bango, au senti que c'est la famille, donc et aussi merci na famille na bazara kuna na poto, na lelab no moi trop, na lelab no moi fort, ba on ba quotité, beaucoup na bino karaté, malembe la série continue. Darcel Easy, merci pour l'image. Toso la kaka na ba fan ba lingarajima ibele des gros de la presse congolaise, so na ye na yaka. La fille qui dérange, je vais déranger. So on te banada ko zappé, banada ko longo, na linga mono te longo la. Pour so bio talanga. O soit pas non. So na ina vraiment la maille l'intelligence. So il kamoro yé na internet na ka précéder pour fona le kana yeba. Et ça mi bongonde nini. Et c'est quoi? Avant na yé pop parce que tu attends la soupe le kabiso na maille. Pour comprendre na biso ma maman sur le te boy faut que nango boy. Yango solo moyen internet na wela non ko yati na no premier jour deuxième jour na jusqu'au que non ba information vraie na bien ezakinde OK en ce moment là je viens à la télé. Voilà, félicitations na bana membre 4 ans ko va na même na ndeko na yo am sous journée moko bana tongo tipo quoi so bo beba ni te fo comme ça nzambe. Pour y avoir un caractère, n'est pas un caractère n'est. Beaucoup de maman moko bobo tomi boza mama passe bobo mili moko mais remarquez. Baza mama passe mais baza mutantana caractère n'est. Oka mususu basika pamba. Mususu azala gentil. Ngalinga li passe n'est za gentil et oti ya za kanda kana mais babibi bango tuna libumu moko. Ozo comprend babibi bango tuna libumu moko. Donc et ça la que ceux qui par exemple dans la famille moko, il y a toujours des problèmes. Parce que bana mamba baza famille moko ti. Baza o azana Belgique, o azana Londres, o azana États-Unis, o azana Paris, o azana na Brésil, o azana mboka tel. Mais ba sangana, lokola mutu moko. Excusez pour une seule cause, il y a soutenu Kaini Mokoni la baronne. C'est pas parce que Kaini Mokoni a pris sa banque sur le logo nini. Mais zaka bolingo batala ke moi sa batu aza ouverte na batu tout aza gentil aza nyonso aza makambo belé bien batu bazon zaka mabe to soutenir ye to mona soutien nango sala ki lelo be Karini Mokonzi se retrouver na poto lelo bazo soutenir Karini Mokonzi aza na ndako bien makambo tu ya bien tara so ye mo Karini Mokonzi ndabon a ondima bana mamba pour ba soutenir ba sala ki. Évidemment, la carte nango za na la Chine parce que la Chine est au côté na ba na membre, na ba autorité, na ba chinois, na ba charge, na ba défenseur, na ba tout nyos tout bazara na Karini Mokonzi bango tout wana c'est la Chine. On est ensemble, c'est une famille. Dans le anniversaire à Banama 4 ans, mon copain d'anniversaire à mon autorité, Toroya, Tokoloba, mon copain dans l'anniversaire y a banan oh. Il y a biso ba char Toroya Tokosala, donc c'est comme ça va, c'est un peu à ko sepela. En tout cas, joyeuse fête à vous tous, place tous vos alliés. Merci na X base ya ndakala, nze bosali kitoko libanga kitoko ba charge tolingango. Ngalinga bo benga charge bo finga bo triquer bo sa tout boko sala nazaka charge.
Zola ngondoko, zola mena miyebi, nani nazali. Mbake ko zala nga charge, mena miyebi nazara nani. Na miyebi nanga. Voilà, très chers téléspectateurs, toko tasikoyo na nini parce qu'on a qui fête ya bana membre. Bon, zoima image to salaki et ça la moi plaisir toujours quand on a ko sepelisa bato ba soutenir biso ba maman ba papa o ba tira biso poids vrai lingala ya ngwa ba tira biso poids. J'ai mal c'est pas une seule émission, j'ai moya mi te ndita bo soli bien tant hôtel maman bon hôtel que mami na ngai azala wana maman babi Bernice qui faya la cousine a ranson le Bernice qui faya Beka iya zanga te na mambo. Ma chérie, gros bébé nanga. Ah, je t'aime beaucoup Bernice qui faya motomoko très 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 bien. Voilà. Na lobaki na annonce nanga nazala ba point on simba. Baki par rapport à bana membre 4 ans na bango dossier ya Peniel dossier ya nzembo oyo ya nani bato bazodo makolo kilo dossier ya nzembo oyo innocent bimisi ça fait débat mbozelanga na oloba déjà tu as vu les aventures de Peniel s'il faut le dire ça sur la bien aventure bozo on teke na ndenga mabe. Parce que comme le quoi histoire moro il y a épisode épisode moro bezaki ya liboso et les kaki nandeni oh Peniel a sali be émission a fingi Mike foi me kalambai moi moulo pa yambié et sali débat tout ça c'est pas Peniel moi c'est mabe oh Mike kalambala za ndumba Mike kalambala za boye Mike kalambala pa kabana te. Ouais, on a bien un quantième épisode. Premier et deuxième. Tu vois comment sous Peniel, na frère, na pasteur Joël. Et pasteur Nani. Ouais, pasteur Joël. Joël Francis, voilà. Pasteur Joël a lobby na comme là on appelle na page nae. Peniel a récupéré ngo. Ta, il est pas lagué pasteur. Voilà, tu bien on est deuxième aventure, mais troisième. Tokoba. Vous comprenez pourquoi on a besoin les aventures de Peniel. Troisième, tu as une affaire à $12 000. $12 000, tout le monde a Peniel a posté moi là. Moi là comme on est Zion. A posté bébé la biso. Soit disant il est malade. Ndenge toza boye. Tu as battu sola bango de partout. Voir même pas entourage, je me suis à Peniel, engagement na sola na bango. Non dévoilé te non tangati. Déjà quand la Peniel c'est une femme comme moi, à moi si. Si je me mets à place à Peniel, eux nous la Peniel normal hein. Nous a parti pris à mon touté mais dans loba. Je vais essayer un peu à ça la moi analyse normale. La conclusion ce qu'on a loba makambo na loba. Mais bon, naza nga ka normal. Peniel c'est une femme comme moi. Donc, étant moi si na ko comme ça na place na ya ki bo maman. Maman mo côté ko tika moi na ye à souffrir. Souvent tout le monde a biso bas ndeto souffrir trop na bana. Au moins la papa a tioka ka zemi boyo abotiso akimayo na bana. Otikali ko souffrir, ko nyokwama, ko leisa mwana, bana ko letsa bana, ko sa makamutu ya bana. Maman belé va kota bazalo maman soit 18h 19h voire même 20h pour le papa bazaba irresponsable qui passe sous bana té papa maman doit charge à papa yemoko papa yemoko maman to ebi combien les mamans souffrent pour na bana là je n'en disconviens pas. Aujourd'hui je me dis les enfants sont des victimes et ba erreur na so ba parents yango to komi nango parce que déjà tant que guerre wane banek entre frère Mike Kalambay na Peniel. Ce que Peniel m'a dit, ce que me diangi. Erba makamone bandaki na ebe ke bitumba banzoko matis ndem teyo ka passe. Bitumba na ba parents. Ce sont les enfants qui vont souffrir. Parce que Peniel avait dit que non banda mwana na suka botama ki
frère Makalamba tikale komone longa mwana te. Oui, on n'en disconvient pas. Alors moi le longa mwana ndeni parce que tu as vu parents mususu. Bazara ndeni so dans une bonne relation na moi si au moins mi connaît pas affection na bana. Je ne pense pas qu'il a aussi. Au moins papa mususu mi connaît na moi c'était bayoka na te comme kana pas comme pe musika na bango. Donc mutu a la façon de voir. Ce qu'on veut classer frère Makalamba azala genre ndeni. Monsieur na moi c'était ba maison tête qui déjà à Monique ce que maison tête d'abord na ba benga na moi sonde na luka na na ba na côté la bana. Mais sans pour autant savoir que c'est lui le papa. Donc bana na ba bote pe bango ba linga ke ba bota bango ba za ba innocent na manga bébélé. Moi je dis na affaire oya frère Mike Kalambay na ndeko na biso Peniel eza na makambo oyo esenga te baleka nango na ndenge baoleka nango na télévision. Parce que à croire eza que tango babalanaka bayaki na baparrain bayaki na parrain moto na bapasteur mosusu bayebi mpe koentoure bango baapela baparrain na bamarraine. Donc tango libalo ewumeli te ekeba makambo oyo ekoma okende, moi je comprends que verset oyo eloba na Bible que non, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais tu vas remarquer moi ça malamu ozwi bonheur. Non, bonheur yaka na nini? Bonheur yaka na ndenge que non, une femme de prière. C'est cette femme là qui sera couronnée. Au cours de moi ça malamu. Mais ce que moi ça ma bonne élite. Ma comme ça va péter. Te moi c'est nga malamu mais so da sili qui a yo kate mais so ka zana nini za moi ça va gentil un barabato. Mais une femme ou azali muto abanga nzambe, la femme qui o azala couronnée. Likambo lekela ya mabeto malama kimi ba pa nzambe, nzambe pesa nga kimia. Nzambe likambo na compétition nga moto c'est plus fort que moi. Et o lekela nga pesa nga makasi. Na kena makambo ndeni, nzambe sunganga. C'est cette femme là qui sera couronnée. Nako sabinote. Affaire à Peniel, le lobe te coûte $12,000 pour une opération. Moutou moya poto, on est comme par rapport à songi.com. Moutou moya poto benga, j'ai mima. Au moni déjà awa Peniel aza américaine. Gouvernement américain et futa kabana. Salaire na bango. Et puis ça bango ticket, donc ticket à ration Donc il ticket à ration dans deni. Donc ticket oyo ko permettre yo que ne pas ko la bana biloko. Ba pesa bango. Bazora bango vraiment en charge. Siko tangu Peniel a remarqué déjà que non moi na azana problème malade. C'est ba mbongo tout ba pesa na kota bana. Peniel alia bango nyoso. Point d'interrogation. Est-ce que tant que conflit après Mike Kalambay na ndeko na biso Peniel ba conflit na bango bandi, est-ce que frère Mike Kalambay a stoppé pe ko tinda mbongo na compte ya bana ou bien apesa mbongo pa bana? Point d'interrogation. Parce que même si la porte va foutre bana, mais toute responsabilité à tout parent. Il faut aussi avoir des devoirs na yo. Parce que les enfants ont des droits. Nga droit na nga, mais papa na ba parents na ba devoir mo be pa na nga. C'est comme ça. Parce que ce qui seulement le frère Mike Kalambay abandé qui ko subvenir na ba besoin. Ya bana na ye ko tindaka moi loko na western. Je ne pense pas que Peniel alinga leka na TV. Automatiquement alinga aborder mobile nemba la moko. Papa moi na bakangie na bwebwe. So oza na teme nini yango. Examen to sala ki yango tanga makambo la ba docteur musu ana kini ba ifso so ke da maladie nini.
et senga boye total soki yemoko pepene ata soki frère Mike Kalamba alingaka réagir ndeni mais na telle émission ba émission belé na moni oya Yvette Kalombo alobi ke frère Mike Kalamba ayambaka lisusu Peniel na ba pelti wana na telle ba émission toyebite frère Mike Kalamba a bloqué Peniel et puis aya ba Peniel te na téléphone ndeni aussi non ta bobota bozana bana si tu veux punir ton ex-femme mais au punir bana te ce sont tes fruits, les fruits de tes entrailles. Il faut, on est dans obligation. O sungabana yo. Yo na mosto bosoma so bolingote. Mais abengi pour un but. Papa des aboye bana boye professeur bango sila ki boye. Ate ba koti mbongo na compte na ndenge ya ba américain. Mais yo kolanda ngote. Olanda ngo pour ani. Mon peste komi nango. Peniel, oui, azalaki mwasi ya artiste, musicien, oh lelo boyako mosala nzambe. Tobo yangote. Ça c'est Peniel. Mais na minute au boy réputation moutou do finga ma casse ezanani. Eza le frère Mike Kalamba. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Peniel est un servante. Na moni lo mobile na sur Instagram na so pelinga sa clipé so pas comme ko yembela nkolo et to comprendre pété so comme une chanteuse et to comprendre yo mona avec les aventures de Peniel pour le cas aventure moi épisode le frère Mike Kalamba nenga zawana abosana te aza mosali ya nzambe. Papa, kobosana te bato ebele oyo bazana batalelaka yo na ndenge ke soko sambe pe bakana bango pe bamoni ba solution. Ko talela on ndete batela parce que nzamba établissa ba sali na epoani. To kena pas sali be poani. Pour lanzela bango mo ba éclaircissement mo bezali. On a bi ko talela yo. Na sens que non so na ba kamboye. Ngamo na oprier si matin quelque mo sanza que le pasteur Mike. Ayo luka yo. Osambeli pe boy nanzela ya nzambe na yo ba soso pe monani lelo boy ça la soni ba tous aux États-Unis mo ba confusion pe ezali mamango ba tous aux États-Unis ba lobi que jamais 12 000 1000 2000 3000 4000 5000 si tu as 12 dames qui ouais faut la tourner les boss nanga jibe kuma luta aza muta États-Unis expliquer nga maman na lo baso de solo donc tout na papa nanga son feli ba expliquer nga so de solo pour na comprendre tangu Peniel ba tu ba condamner pourquoi il est dans les réseaux sociaux peut-être que quand ndenge zo bima que frère Makayamba ki na téléphone ti mususu amon ke mobile so na bengi ayamba ngate ou alors pe ameka pe ko benga pasteur Mike ayambi pe na téléphone ti. Ce que problème na ngezani. Ndinga biba na pasteur Mike bo. C'est ka biba pe na belle famille. Ata na camarade monté ya entourage, mutu mo entourage ya nani ya frère Mike ayamba o que a ko soigner makambo wana zate. Parce que non comprendre te le kilangai. Ça c'est exposer la vie de l'enfant. Fallait seulement ko coma. Mais qu'on poste le ngamona tu penses que nga kunya na bela le ngamona on te la yo mona ngusuko ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien très chers téléspectateurs makambo esa ki to côté ba biso notre beto to linga to bala ce que to mona makamba bona mabala ce que courage les ande to ya bala hein ba bili ba les arrose mais là yo ko remarquer on dirait so bo da vie ki chéri tout na mona ndeza moi bien. Mais si vous continuez à faire kola mukana mutu na monde créer un problème hein côté dossier ya frère ya sœur na so Peniel si et seulement si ba français ba loba boka français na bimse si et seulement si eza solo pour
nandimi te ke maman o pena za mayele mutune do sala ko exposer mwana ye na kaba bloko na o opération 12000 pati longa mwana ye so da buzz elo mo boy wana ntuka nza mema condamné mais ce que c'est solo na mité na place na ye azana besoin ko perdre mwana été alors ezo senga bosunga ye ce opération ezala quand même au delà de 12000 c'est kaza na moi parti mo ba longa bakisa na 12000 ane c'est la ki basa na mwana na opération. Ce que c'est les lobos, ce que c'est les lobos de tout le baboui. Pourquoi nous nous devons te dire que au moins on a couffé pour la révolution la monité, mais on a monté dans le bâti, on a monté dans le bâti. Ce que c'est que le moi là c'est celle qui a couffé. Tu connais nan. Pour faire pour peiner à ça sengi déjà. Aïe peut-être mais aller qui n'a pas sengi. Pour tel que na luki ba moyen tout. Mobala ya mbanga sur téléphone té na benga boy o moto ba phone mek makamona té na donc ça boy peut-être un monsieur da bongo c'est ce que moi na koufi to connais peine to connais frère Mike pour to yaka na internet to ya na ba micro moi na so da libu moza ya mutu moko so sa bimela mukele comme na mutu nyoso neti moi na zion so zion azabe moi na ngai oui à moi nga pas comme moi na mutu nyoso so moi na frère Mike na peine té et comme ce que nous a besoin de venir à moi là ce que d'ailleurs c'est l'opération tout le monde a quand en vie il faut pas conflit le papa na maman bola boyo qualité tala ka barata malade ko eli mwana il faut pas conflit na bino ba conflit boye ba tete papa na maman ba conflit boyo ko exposer des ba na bino na mutu na bino boye ba raté ce sont les enfants qui en souffrent na ba divorce ba parents diable ko profiter boda prudenter diable ko profiter. Yonga ba mkona ko bala nzambe ngaje mkona ko bala nzambe jemi maibele abali ba tona ba réseaux sociaux nzambe mbala za la trésorerie azu moisi azu la femme non mkono bala la Chine bala mama moto te mko ngala mbala. C'est que mon bain à terre va poignant ça. Alors de peine une bonne femme, cette femme là sera couronnée. Pour naie bande la qui dans ma kamnanga. Naie baka. Dossier oyo et dossier nga pena besoin on a négligence té. To qui on ndenga bien. Sur la place oyo. Et que moi nanga zobele aninga solo parce que tomoni moi mulopo alobi ke penye la sali mabe ba onku baba yebite mama ba onku ta kamwe bona boy parce que papa ba penye pas lobi ba benga kai pa nani wina foi mek ba solo kate ce qu'on va comprendre te ko foi mek ndebo ka bona penye bo soko boy pe bana oboy bana ki toko ko pena me bana moka ya ki toko bongo pena oboy no bango et belé ba ki mangé ngé ben tendance ba olala na banda kula mo balala na mbitu balala kana sima ba oluka ka bana nzambe imam suto na tala rabona binzambe liki na ngai liki bébé eza som mais yo za nango franchement je sais pas to senga foi Mike Kalambeta ki mosala nzambe kana ko revoir ka ya mwana talango bien soreza solo que moi nous a malade ko ko mbongo euta na SOST ko to mbongo ba contribuer le té zwa mbongo tindela mwana na yo parce que babi baka papa song.com so mutuka mo besoin valeur ya $80,000 $80,000 na commune mo abre $80,000 na ça combien de ma part na zu moins 20 sur 20 sur 20 nazu na moi le pango na 40,000 mais so bien que plus loin ba commune à côté kuna suka moi be na moi terrain na moi poele ata na 1800 ata na 800 ata na 2000 na zui ce so be lo ma bongo na tu va faire maintenant on combien na 40,000 belé na 80,000 coûter belé ce que non kana na mutuka so les solo j'ai mima bon ngala osenga kaka na bato botala biso boza mikolo na si penel pas entouré pe na batu o bazala kanaye en tout cas botala makamo bien bo sungango totane ko kindele ce que c'est que moi il faut pas opérer en tout cas bo ça le plus vite que possible
Parce que quand nangi moi li kambe komi le quoi moi na biso nyonso toko ya toko loba nga na koloba makasi e makasi ko pona ko leki na ngaiti te leki te allons bébé son na bota no bota moi na bongo aza mwana ngai a mwana donc na linga bilo mingi côté ya dossier wana la balle est dans le camp. Il y a frère Mike na maman Peniel. Boti kabana base ba victime ba erreur na bino te. Ba querelle na bino ba kam na bino ne laissez pas les enfants base la victime nango. Je vous en prie, je vous en conjure. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en conjure. Na komba nzamba lola. Boti kabana base la victime na ba querelle na bino te na ba conflit na bino te. Bo épargner ba je lo ba to nzambe. Na makamu na bino lobi na bango ebite so ba kozala ba nani. Na changer sujet. Lelo beba zozo makolo kilo. Yo mutu ovana na ndako ya mutu. Mutu wana ado bokola ofuta ni régie des eaux, ni SNEL, ni mutamatisi ko boxa matiti. Otika posa 200 francs te ba boxa matiti na Congo. Yo ndongo zawana ozaki kolamba na ndako Karine Mokonzi. Évidemment, femme de ménage, une femme de ménage. Tu étais comme Mouto à Lambak, hein? Une ménagère. Tout. Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ce que tu as bien bateau dans la cuisine. Toque bien. Ouais, même tout soso. Na mekana mungo meki li papu. O meki ne kingo. Et moi même ko bien teli papu ne ko lo moi parti mo sa abo wana longoli. Combien de biloko Karine oyo mekana ndako. Biloko combien oyo lié na ndako Karine Mokonzi. Ba ko se soulager combien on se soulager na toilette ya Karine. Na mbeto ya Karine combien de fois o lala pour bébé sa drap. Hein? Provision à Karine et si la pona yo kolia ba loso na nga fufuta na nga loso bata loso boy kai to bimake na msolem to 6 ngo na kolia le koso yo ndongo zawana omoni e abatu mususu penso tali boy ata fingi Karine internet o mota ninga ko répondre te pour tala que non abana so la émission te asa kufa ina na mon internet le quoi muto la musaka batu na internet la Karine Mokonzi sko abina zonga kaka pona la musaka Karine la musanga sko na zonga ndeni Karine Mokonzi senga podo ali boma toi tu es malade obele na ndaka Karine la misa mbongo na Karine na hôpital famille va passer 100 francs toi tu es malade hein toi non tu es malade. Il y a une reconnaissance dans mon skill. Et si là, quand on a une reconnaissance dans ma kamabola muto à sala et l'on a souté si là. Hey! Mais franchement. Je suis désolé, hein. Tout le monde sait le bolam. N'est-ce pas na abo. Na le bango bien na Kinshasa na tika aux camarades Karine. Oui, bonjour, bonsoir. Na liana été la miana été. Mais na ba toka auto saline ya za kuna poto sur na Kinshasa ah. Ah. Ata sur le loboy na Bali. Mobali na nga te ba demba makambo boy ko sala ngo suste. Bo mo na nga tam komote na ve na kit na nga o na ba finga Karine. Non. Bobo melanga image. Pour la nina ok na ngobongo parce que ezala na makambo su ba benga ngona ti bolamu eleke bele. Bolamu su ka te Karine fa pesa ngambongo boye. Mais quand tu Karine benga téléphone, allo je ma ena mutu mo boya bena pesa numéro na yo ouais. La pesa numéro na yo oyo be numéro ni te cap oyo. Mais na nzela mutu wana ya pesa ngana be na se retrouver. C'est que da bolamu peka nzela Karine. Tout dans la reconnaissance na atele lo mwa muke ya boto la vie na bino au voyage au Canada au zongi na Kinshasa to aka ngana so biso so ndemo to ko yunga na Congo a to ko mataka ba moto to ko sala nini ata mutuka ngoni ozanga pa monga ba carburant to ko yunga na ka a. Félicitations à Aïcha Koko muto a maîtriser ki na ke Canada zo yabo a ça mission comme il se doit.
intellectuel à souka. Félicitations ma chérie Aïcha Okoko. Moi mon tété la solo courageuse. Mais yo, ozana ka hôtel ko bi miko na kufa ki na internet ye na ko sekusanga nzambe kaini sekusanga alo betelo mo pe que so bet bongo ba la Chine ba sensible. Bana mama ba sensible. Yango lo mo boy nga pona be depuis la Chine là bana mama moto te. Et le comme si on peut le la TV. A fini pe Karine. Et le pe inaperçu. Bo so ka boyo kepete. Pour makambu ye linga zona sima Karine pas yo ngopete. Oh. Sko ezala kam su bongo tanga bango ba mona ke non. Asa lo mo bongo. Bino la commentaire bo fingi ya bien e koti bango. Et sui bango te. Bo tali pene lo ko bo mona ke non. Yi so bo s'abonner na chaîne bo se désabonner. Bo te be commentaire pe ya ko finga pete bo le pe lo ko mo pete. Botika batne ba kumse o sali bien o fingi bien pour makambo el ngazo azu ngote parce que baza makambo ni afin Karine ayebi ke retour eza tabat ba zong sele bazu mama makambo yango te bananga ki mi kwa pe azo finga Karine na di est-ce que nous répondre pour ni pour ce que tali pena bota pena ba produit fini ou tu ba fi comme la pe mo le quoi ya pal asuna le tema kila te maite te lo nyazala masuba njoto est-ce que tu peux nous répondre nini j'ai mis le section da micro moi muta sala eloko na yete so sala ngondeni yete sansa biso yete sansa biso o ta même film so do sola pela ba émission boy bude ba ninga ba tumsu ba lo ba so tel pela boy ba zate o teli ka ye boy na mutune ana fufu ba ta pela nini oyo ba bengo nini mbinzo ba basina ndakala eloko ezate ta ndunda mai ezate pour me vitamine ezate o mbinzo vitamine na pondo bisali kwa mipia tu yango nde vitamine franchement ezate mais on finga au chrétien au pe o te comme ta o abeta chrétien non répondre au te so ki soni ko ya net baninga so bazo ye pa Karine bekolo sa Karine o ki soni yango ke na nga ofinga mais sopo bato ba kabelo pour balinga Karine te donc automatiquement o le peka na komba Karine zozo ba kolo kilo mo swampa ba salela ba itiza boy belé ba salela ba itiza boy belé so ofingi ba charge te boyo kala soute bo sila boy belé so ofingi Karine mo konte bo zala te bo sila to ofinga mbolo bana msala na e ba mbwana e bo fingi kaka bo comprendre faut finga peka bato poto lamuka toi makambu ba charge toi makambu ya ba comment ya makambu ba époque c'est l'époque des gros bébés de la presse makamonga na sur internet bino besoin ngote bo sala avant biso bo sala ba succès ko finga avant biso bo sani même sungane na bo na zuna kala mingta bo mam non ça te donc exemple non papa succès à peine ndenya o bénéficier nango pour na ko succès parce que to comme na mulayi na analyse na na succès na makam o etali innocent balume le quoi beti wana ti tande mon kutu na ezo ki non ko to kangola mutute Olandi sko le quoi congolais par toi zali a créaka a imaginer la place à bato muto nga sabe saka bakeli mutu boy yango peut raisonner bato ba raisonner ke ndenga lobi bongo c'est que manze moto ngamta lobi abakeli el mar el pipe de wolo el campino el magnifico el général Simon abakeli est-ce que c'est vrai point d'interrogation na ebité innocent pena lamuki asukoli ate parfait alati azu ya kubati na mutuka ake na studio posa ka ndio papa que la fali aso sala bon c'est bon on est que perte pour ce ya bon c'est bon on est que perte pourtant on sablo ka bongo au côté les mutu studio automatiquement foulier au pesier makambu au tieka au tieka et là ça fait débat
parce que lobi bitumba soki ya banzoka soki pe ndeni ni boye yo ndeke kokota te. Ah, en tout cas musique yango pe hein. Musique comment ba niveau boy. Pour na sera ba luambo, papa luambo papa tabulei. Oh. Papa Jano Bombenga, ba wendo kolose zala pe ka boye bino batu zalaka. Est-ce que zalaka? Ah. Bon, bat pe que non, ça fallait pour pas fallait mbenga aigle pas quoi ka ndeke. Mais aigle qui na makas ko le kandeke, ko le ka pigeon, ko le ka oiseau. Aigle pe na kinda likolo. Aigle ba tsaka pe na cage. Aigle za na cage, te na cage za ka ba pigeon. Automatiquement, ils a des nyama. Ils a des nyama. Ndeke, ils a oiseau. Bataka na cage. Bataka na bataka pigeon na cage. Au cours ça il appelle hibou cage. Mais est-ce que aigle bataka pe na cage? Non, on peut sa réponse. Te bino de botter la émission, vous pouvez sa réponse dans commentaire. Bataka pe aigle na cage. Pour non na monate. Na monate. Na monate ngai jemima. Sokezali. Beaucoup minanga on a PV na numéro nanga oza affiché wana na Congo Victoria. Qui bataka pe aigle na cage. Pour la confirmer que non de batwala ba que non atumuli fali. Na tanga communauté autant kombo langa. Pourquoi? Parce que fallait bana ba kipa ka kokolo. Lelo betanga makami ya nini ya ward wana basala ki wana fala zwa. Atanga kombo na e. C'est que les fallait atanga kombo na wana pesi no sakanda. Toke kana makam o bili ba fan botaka ba commentaire, ba fan boloba loba. Yonga pe na yo ke na nuka bongo to lobango. Ponga makam fan loba yonga na yela na TV. Oui, musique qui fait dans la polémique. Mais fait dans le loyal. Mais musique qui a ko visé pena mukolo côté mon ba bengole ko impoli. Mais côté mon ba non elo netini leki akende bongo, c'est que ya pas ça que erreur. Na l'engagement makas. Bon, je me souviens na kitu eba makambo loba. Leki a sali réaction moi bongo. Ba to bien o leki a manqué a bakeli mukolo. Ce qu'il faut pas que non so leki comme na niveau que bongo, c'est que ya sala ki nini. Bon so ya pas ça que le moyen, est-ce leki faut que ka bongo pour même poli. Te baraté et le renier za entre Fali na innocent. Parce que tant innocent azu ba superstar a sala ka loka beso na Fali. Ran photo na Fali. Surtout le temps na Fali da Fali. Nous ça bande ko banda. Tout le monde par rapport à âge innocent à cause de la moine Fali. Par rapport à âge. Pour qu'il y ait une grande fille. Ce que musique a boé to yebate. Bon déranger biso ba fan na bino to linga bino. Parce que on a besoin de la bonne musique. On a besoin de la musique. Oh papa so taboulé à ça et la biso. Ah taboulé nan taboulé. Musique oh papa so le tumba simaro masi à ça et la biso. On a besoin. Pour que la musique n'est pas le bazaki na onti ya balumboa kela. Hein? Bon loba ki tro na esika yango bati yo pembeni loba lisusu mama ganga ndengo ganga yo se musique to so musique papa so lwa bobendeni e ba mbwakela ino so balumela nga koma kasi tango betela so yo pe ba pesa yo leçon ya vie oh ma chérie tcha ba leçon ya vie mais so comme kina ba ra ba tu ba bloku musique woni to bwakela mutu ba classe impoli oh za impoli oh za peka mutu appelle la moté moi appelle la mai na makila le campus pe ko beto pe suopé ou ko perdre pe boem sur na cadre pour salir réaction mais pourquoi ba conseiller tout autour na biso alors on senga na côté il y a des king na côté il y a innocent ba conseiller bien bazala nga kutu te ke ba wario na makambo bo réagir te bo réagir te wala nga je mane na sengi na ngabino silence. Totalement kendila. Mais je n'ai pas dit que non, je n'ai pas dit ça. C'est une très belle chanson que j'apprécie beaucoup. Mais sauf que ma lobebe na carte bino ka mbwaki la. Bo pesa nga ba réponse
na ba commentaire opolingo ya nga na PV ya nga na PV pona bino nzembo o innocent beti pona suki a nzembo o innocent beti o ba bikeda le kwa mbwakela abwakeli the king. Est-ce que selon bino eza mbwakela biza nzembo o mutazo inspiration na ya côté dans le studio a beti sans qu'on vise quelqu'un? Bon peut ça ba réponse na PV na nzembo abwakeli mutumoko de king ou bien c'est le cas nzembo na normal. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je dis merci tout bolinga j'ai maïbe par rapport à la réflexion na sur le mabe franchement na mutu tu dois rappeler la vie mon côté le qu'on a le barami mingi yango wana mais je suis une personne nazaka na pola bana mama po nazaki nango moyena na za non pour la journée pe ya biso to c'est pe la biso na kincha ça danger ça maman Choupette maman Ruth donc papa mi a tembo papa FMI donc Karine Mokondi la baronne tous à la cas unis maman maman mère fashion tout a uni donc bah tout hein, attaché donc papa Vegas maman Jackie donc c'est la famille hein chou de chou Choupette maman chou de chou ya ngwana maman Solange maman Yvette Mbia la japonaise Bernice Kifaya ska hein donc bino tout bolinga rajema maman Belgique Léa ya deux maman Liliane, maman Yolande, maman Belgique 4. Tandenge yaka 4. Donc c'est vraiment la famille. Nalinga bino mingi ado senga depuis la société de mabi moko na mombe na Paris. Ange Kwiki di magé mikolo na été soko ke wapi na ibate. Ya Paul Venture ma fula mami dai ba courage belé bi batela po babi koné zongi na verse. Ba tout bolinga jema na linga bino. Babo soutenir merci pour le soutien comité Claire na Hollande merci pour le soutien na yo aux appels à parole en tout cas merci papa langa son feli donc de gros bisous un bon tonton kota Colorado na bombi kombo po linga babo ka été maman depuis Rennes merci beaucoup ba fan nanga tout je vous aime je vous adore à qui m'appelle la main électrique Dani Muyenge l'homme 10 millions à Paris hein, donc on a là mon artiste Emani Tosh hein, Emani Tosh qui est là bon le playback là tout qui est là bon pena world Emani Tosh félicitations à toi pour le travail ba fan tu a dit ya innocent ba lume na linga bino ba fan na fali pour la linga bino ba fan na ferré ya Ibraton piano ya ba tout na lela bino le quoi na craqué le quoi na kufa je vous aime je vous adore je vous amour na lova bino mon boss JB Kumalu télévo peut-être de Dallas merci beaucoup na image na Gisoloy ninga ko benaka nga bo sala nga plaisir donc Gisoloy merci pour la image au sala la biso ana Congo Victor pour la musala kitoko merci na équipe qui gagne Darcel Easy babi Easy ba Darcel l'équipe qui gagne merci na yo le kakendo na beauté merci na mona l'artiste ba charge qui sont encore fini na moni ba charge ba défenseur tendance dit binga la mona qui na moni Bogard de la presse na moni madame Angelica Madelena donc tout le monde on était là Blandine ma foot ba cette la bino donc c'est la famille on se retrouve prochainement encore une fois merci beaucoup na soutien à mon boss JB Kumaluta sans oublier Willy Mavita les coffres forts on se retrouve prochainement sur la mama site ce totalement mama site c'est 001. Donc, tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas, Blague de Télé, sur le Libuso Marambéad, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc, le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Sida bilele na nenga indusa Victoria certa amen.